Arnold Mfuma. Congo Direct TV officiel. Arnold Mfuma, Patrick Massidi. Congo Direct TV officiel. Arnold Mfuma, 500 mégapixels. Hervé Mabradam, Hervé, Patrick Massidi, Arnold Mfuma, Masolo Yamboka, Hervé Mabradam, Congo Direct TV officiel, Masolo Yamboka, Masolo ya politique, avec l'artiste Fila Basele. Check. Quand on a pas une batela quand même, tu as mutakufaki, tu as été mutazokaki. Mais Londres est un show, hein. Toka Londres zone ya show place makambo banda na ibike ba série moko boye ba mission ba bundaka kuna ba série ba maison mère itumba penda ba nzoto to mona ba image kuna ne ba oloba ke no kuneza ga soki zone rouge to ebite eleka kuna to banda bono na biso mono ba lobeli métier na biso zo mona on ndene évolution ya métier na biso d'abord biso ba journaliste comment on s'est comporté face ya ba invité na biso so to mona te place autant suba combattre ba pekisa ndule lelo ba yo pesa ta mususu ba raison abiki non ba bebisa bana biso to bota eza iso raison te amita abiki non abande kuna mususu bakangi abande kuna mususu na yite ya mito ni ba zo tumba kuna libanda conscience ne ya ina oninte eza ya leste mais ko esenga kaka beta yango na beta ki mazai penda leste ko pa ba do macho moto so te image pa ya leste par rapport ba conseil beta ka 4000 côté lo ba même makasi mais à la tête manteau ya 15000 mais la communauté ndetse et sur la mité tout le monde à ta place mon côté ou à ta politicien moi azui lumbel bon ça la conférence de presse en France à Londres et dans ça yimo fatigutu à sali na France à na Belgique à na nini mais 4000 blousons moi lui Vital Lata et solo la plus que 15000 à l'attaque début car non comment des fonds va ça qui déjà il y en a déjà quelque chose ce moral là va te aller sous bien engeke musika te trophée oyo tozo fêter ngona fête ya mboma to kolia to mela partout to zala pona trophée oyo mais na Londres bat bazela biso le 29 tozoya to fêter fête ya mboma na trophée oyo Apela pumbwe ga fona pumbwe aigle Restaurant Galaxy Mambo aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo situé au numéro 137 rue André Carman 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Arnold Mfuma. Bienvenue à votre site Congo Direct officiel. Nous émettons comme ça ici à Paris. Bien évidemment, aujourd'hui nous sommes le 9 mars 2020. Et aujourd'hui, je reçois pour vous un journaliste comme moi. On va essayer de faire des analyses comme ça. Et on va parler de tout ce qui se passe ici à Paris, bien sûr. Il s'appelle comme ça, T10, à qui j'ai dit déjà bonjour T10. Bonjour, Patrick. Bonne santé. Oui, santé, Pepe, ma casse. Comme les coyotes. Il y avait les qui ont négo. Bonne actualité, place au Salara, bonne santé, famille. Bon, ngaso na opesa na banana ko pesa ndeko nyusu ba Holanda biso na Congo Direct. Suna tali kuna moni cameraman Arnaud de Vumba, félicitations na trophée meilleur cameraman na Katsa Paris. Babi numéro 1. Babi zayo. Mbulu ezaki yo. Donc zuwa tel kunyate. ça dit pour na trophée Tembesili Arnaud Vumba Tembesili auto à Paris mais biso siko to ba fanatique no ndinga Congo donc ça dit au ça trophée donc on a fait un mboma te trophée oyo tozo fêter ngona fête ya mboma to kolia to mela partout to zala pona trophée oyo mais na Londres bat bazela biso le 29 tozoya to fêter fête ya mboma na trophée oyo des fois parce que Arnaud Pazoya apela pumbwe ga fona pumbwe aigle babi numéro 1 babi zayo mbulu ezaki yo donc zuwa tel kunyate merci à ndonyo surtout balanda biso toyeka poto sola makambo oyo tali mambo ya Congo pe tali makambo oyo biso balobeli
oyo batia biso mpo tosola na bandeko na biso balandaka biso. D'accord. Tobanda bongo na biso mono balobeli. Métier na biso zomona on ndenge. Évolution ya métier na biso d'abord. Biso ba journaliste. Comment on s'est comporté face ya invité na biso? Soko pesa point de vue. Bon, senga na koloba selon ngai T10 to Saudia. Napesi na salutation à Tracy Mbelenga pour la même magique. Biso ba chroniqueur na ba journaliste. Ezokende nango bien par rapport ya ndenge évolution ya makambo ngo ezokende par rapport ndenge bandeko mosusu bakomosala effort ke non ya kotalisa ke non métier ya biso oyo pe eza métier mo noble oyo komema pe bato surtout na kena biso mo bato tozana na presse en ligne biso presse en ligne penda ane openza ebandeli biso kitoko na sens ni parce que bandeko ebele wasana na presse en ligne bazwi mwa valeur par rapport à ba musicien. Ba musicien ko pesa bango valeur moko boye oyo ntango so kale alaki te esuka ekaka na ba journaliste baleka na ba écran na ndenge ba Kinshasa kuna mais bandeko na biso siko bazwi mwa ba valeur wana esala mwa bien esa biso mtu na presse en ligne boye esa biso bien mabe mo siko eza siko ekomine ba tendance bandeko na biso siko oyo ba chroniquer yango ya presse en ligne ba tendance ezoleka makasi siko ezoza epesa défaut lobby. Est-ce que so bomela biso mpe musala ngote? Non, ezo mango musala te mais epesa défaut lobby. So pencher ka mupanzi moko yeba ke lobby no ezo kwa onzo na ba sport te. Bandeko bala nanga ba yebi. Tota ba journaliste belé o baleka surtout na ba tendance ba wera na ba jibe. O ando kumisa ba jibe, o kumda kumisa wera ba pesa ba tendance. So beti lo ba bunga. Baza isute o ba TV. Et yoko zonga siko na ndinga ba chroniqueur na minute ope komi bongo. Mwa chroniqueur mo ya pesa mpe na tendance mupanzi mo. Siko na mituna ka siko bongo mukolo oyo ba musicien na ba okita ba olobela su bande konsu te parce mutunezo wa ngabo so na olobela par exemple bina olobela ndeti wata batu ba muna de elongi na ngamo mba wiza de wata tauna yo olobela mutu mususu ba muna kana bango pa ignorance ba bango pona ta musoko ya ko flatter muzo mona et qui a déjà crédibilité à mutu. Est-ce que lo connaît ça la mettre plus pour na bande ko ba uta baza trop ba travailler na kin ke po ba ya ka poto ou bien les appartements na bato pe bala na poto te ata ya poto pe la tendance mais kin nde siko zo le 4 parce que ya kin to comprendre mo kin na otala ke aro le bla ministère boy aro le ka pese mo mbongo aluka mo poto aluka mo voyage eza bango mingi par rapport à bongo ozo comprendre parce que ba condition ya kin ngala ke ndai kin tana otiri sina ke ndai kin ata i condition de connaissance ba travailler na Kinshasa okokate la condition est inde sindine te ba condition mabe makasi ba condition mabe makasi ko imaginer na ndema bete na critique bandeko na ngaba na kinte ngam na yo sala émission na sa émission na sisi ko bandeko yiki ngane uti mikili na baka staff mobimbana parce que ngane na yaki invité fait kuna za attention na moi j opesi ngata moi j atama mai les contrats za ngane na kuma eso opesa yo pour ça la on a bandeko biso ya mbaka pe wa na bandeko ya mbaka kawe a to ya mbina moi de un coupage moko boezan ate te papa te eza le contraire ngane mnazo ko pesa makamu na TV eza lokola ngane na mkolo na batana ngana na actualité na sens ona kitera kin parce que on a kita kili ba masa nzo ba ko posa ba yambanga par rapport na actualité le kala biso na niveau risque kuna na marande kwa mwasi Karine Mokonzi balinga zo actualité par rapport mango belé les gars na internet que la risque ba sala kaibo na risque ba sala nga ina actualité. Vous en point. Mutu na actualité atoke na iba denemo to landa ndeko mwa ya mobile pa yaki hapo. Loko azana actualité sa nini? Sa imapeka. Vous en moi so na actualité. O mwa ki okoma boye. Mais nga tsaka ngo boye tina comprendre ya conjoncture ya Congo ndenge ba massa bazo fonctionner za kitoko te. Dede so elo mso zo déranger bango za nini? Ba sa musala ngo bala ba moyen te. Ba moyen te. Vous en point. Ba moyen de déplacement na bango mutu zo déplacer za ta usuna na saki mundeti Arnaud Dazala ngoboye atira mu Congo likolo moto eza ba risque eza mama na ba risque nduso ngata na caméra mi balé na ba trepie nyoso na kati wana eza kilo déjà ba mouvement nyoso mutu pe ko sa accident mais on ça ba risque tandis que musalo ba osala monde tie mona ngata kecho pamba kecho venga IST ba biso ba karami kewana zala ngote. Est-ce qu'on peut ça TV na biso en ligne ou chance lobby zo pe place au télévision ezwa ba RTNC ezwa ba digital ezwa la chaîne ba bongo te chance ya makasi par rapport à ndenge ekendele
kokende na ndenge kende na siko il faut siko bande ko na biso ba examen intelligence mona sagesse ozomona mingi so botika to s'emporter quand la sentiment wa musicien ozomona et suka moni aligo ezokende moto ezokende leo nazo biso ba journaliste nyonso baina ba TV ya Kishasa ba côté internet so que ezaki ezoko marché te mais venga ba rejoindre biso te donc ba rejoindre biso cela veut dire que ba omona que non puissance c'est comme une internet comprendre puissance c'est comme une internet ba oya TV ba tika na TV comme un peu limité mais tout le monde on peut bon na bande ko pe auto bengi ça ba invité peut-être toi tu l'auras yo journaliste internet est-ce que elo connaît ça la ronde yo journaliste internet internet non ya mon a été respecté on est ba ignorance mala yo c'est ba ignorance tandis que biso ndeko total ma mingi koleka wa ba écran ya Kishasa comprendre ngala ko ta matina États-Unis na ota matina zi na yebaka ndeko mwasi abenganga zalaka na mboko nini Bengazi mwasi yana yuki na Russie abenganga na Bengazi mwana mwasi abenganga na Bengazi na tuni ovanda kuna osana yote na tanga na Bengazi ko tiba ba désordre za kuna ozomuna pesa information zokeni mais RTNC eta makuna te peut-être ko ta maté ba RTJ peut-être ko ta maté mais internet c'est eta moi la ignorance là qui non ton mutu amonika ole kaneta ibika ton so okene likolo okene likolo pobiso ba ko mona biso ko ande so oyambi mutu omona kino okene ba tiko kota tina ba vie privée na ye internet comme ba yango ande pe e bazo to senga pe moi reproche pe biso pe bande ko to sala moi boulongo pour lelo pe na photo so la nya so yora boire et à manger na kati to banda bongo na makambo etali na biso ba journaliste mais to ko sala pe moi shit na concert à Fali aux autres qui bêta mal lobby bongo na ba Londres t'es dit au courant non quand même ouais bien sûr ouais, là je tiens vraiment à saluer ba mastananga tout batala rabiso na pesi bongo le à lutter les mbote c'était là lutter na pesi no mbote Jilo 001 tout son ngana momuke est-ce que valeur wana to négligence wana ba invité ba pesa rabiso yo pa ne komela konde ni so ba obengi mutu peut-être oyambaye lobby azo minimiser moi ngasiko bien nga kaisa na post travailler ka na internet mais ngasiko bien nga za so na ben invité na il faut za de ato na relation mo pona boya temps sur les enga te nyo so faut za la bonka na relation ana kaka te na sens que na lobi bongo po nini mtu soko obenga par ignorance ko bengo na sa abana oto no sa enchaîne na ba jumsu na ina matanga ya onde pululu akufaka to ana abosona bosse place ngoto wana muto opese mikoba na otu na chaîne zo point ezo dépend pe na ba chaîne moi so za na ba chaîne mo bo autant so eta marato eza mo passe po mutaba na tanso boya musuko atant so yo ka chaîne mo boya aweli mba mo so ba pe kota mo trop na oui ozo mona aweli be mba mo so na lobi ke ngani ngano mo relation mo mkeza na sens que po mo valeur ana pezala mutu de asoki mutu mo mutazo pistonner ok non mutu bo sala tam subo na na par exemple nesi na sa émission tam suna kawa trésor mbombo ndeko mo pistonner nga tam suna e na yeke da ko ba pistonner nga da ok na nga bien ozoma po internet so ba tebele ça ezango te kazo boya ezaki nazo mona makambo ko bimisa yende makambo ko bimisa tam so ba question to tuna e liboso déjà caméra bo oza obligé ka loba tous on en actualité Osaka a besoin de saluer bongo na chini ma place Osaka depuis Suisse T10 tous on en est-ce que makambo non est concerné na makambo Fali tous on en est-ce que ça là qui vraiment important qu'il fallait bêta le 28 la communauté na biso na Paris le 28 d'abord après to kende le 29 na Londres bon on a moné na ngoma ma bêta bazoi mo tembele 10 ans ba mission ba bêta raté. Est-ce que c'est important dans la communauté dans biso pendule beta vraiment na date non ils ont important date c'est pour na ke l'hôtel date c'est le bel hôtel au beta les premiers au beta date ne te permettre au beta ata una bonne année ata ko toujours mutauto bota moi sina boti so ataki date na pas beta au beta ne kaka date c'est le bel hôtel sauf que ezande piniso ba pesa vraiment disait les gars ebele ezaki ebele fort en plus to yi pe ba combattant pe baza droit na bango o bazoloba o bazo déclarer ana ata biso nyonso to yebi keza eza ya pena droit yo senga ka bongo ifale ka basala bongo pona conjoncture mboka eza bien te esenga ka ikende bongo mais
mabeka ke ezala parce que 10 ezalaki ebele bacombatteur basengaki nayeba batana bacombatteur bandolo baki non bana posa pouvoir eza en place etombe président mosusu aya comprendre na façon nyonso tu ekutala oyo esenga kaka président bachande kaka président eza bien mpona bacombattant comprendre balobaka ngo bongo biso no toyebi baimage ya lite baimage yali babaka keno o kaka na façon nyonso parce que mboka façon bana okendela ezalaki yango te esengaki kaka na position so na marque nyonso tu président obimela ata soki basalaki nini abimi kaka président l'essentiel keno bachande na président loko bachangeaki lelo chicho ye toyebi papa na bango toyebi mama na bango toyebi aveni na bango toyebi ndako na bango ozo comprendre siko tomona te place oyo ntango mosusu bakombatteur bakopekisa ndule lelo baye kopesa ntango mosusu baraison babiki non babebisa bana na biso tokobota eza eso raison te esa baraison na bango na yo chroniqueur oyo talaka longueur d'avance est-ce que eza valable vraiment mpona communauté na biso mpona baraison ezali mais il faut tovérifie na baraison mpe bakoloba ndeti oyo bauta olobaki non pays oza occupation ya Congo soki otala mpena Congo soki eza occupé moto akokoteka ngo ezalaki président oto oleka mais nde Félix ayeboye mboka na yo oyoka pasi na ndimi te ke lelo so babi ke pays eza occupé lobeka koza ntango so eza infiltré comprendre koza infiltré peut-être ntango so na barwandais na baougandais nde baza bainfiltré bapouvoir en place bainfiltré la police bainfiltré nini FARDC là tokoza ntango so bakoza na raison mais yango wana te moto ekoki koempêche musique ntango so ebeta te chaque jour presque 15-12 morts la journée na ba semaine ko to compter te bon ngala landaki ndeko nani obenga sango akenda itikuna na Beni akenda na Beni kuna kenda zo ba information so eza vrai mais information so pe bandeko so ba exagérer comprendre va exagérer neti dernièrement ba image to mona ki ba refoulé bandeko so ba congolais eza ba image akala congolais zo zo ka ba image akala azozongisa tozala pe mo maele ou bien tant sous ba bunda tant sous pour ba intérêt na bango bien bazo bunda tant pas belé pe ba bi tant sous ba kotia ba bunda ba intérêt na bango ni no reprocher na pas ba combat ngelo gona reprocher na bango ezaka kino pendant 10 ans to évoluer te na combat surtout to ba combattant na que JR bichako pe ala combattant to évoluer te yo yebi pendant 10 ans na bandi wanso wa combattant ba opesa ta ba idée mo na communauté congolaise ata idée moko OK ba congolais ba ko sala nde ba libanda idée ezalaka basangani ensemble ba vite tozo sa eloko mo boita musu pona boyboy parce que musique na ba empêcher musique yona ka ndem te 500 biso ngala ko opesa idée ndeti musique 500 biso yango mutela musa moi milimo ba congolais au le temps sur ba désolé sala marabo to sa ata musu kino mo organiser tant sous 2 personnes bien tant sous netika fala beta kiona nde ba benga musu basangana pour baso de bango pe nde fali babre de batumbi wana et de bango pe sur le plan international ba et de bango et de pe fali parce que fali pe aloba pe quelques mots par rapport à babitumba ndengezo ezala mboka na biso ozo pas tous les deux côtés mais ce ko oyo siko esalama ki ezali un peu brutal au pe tant sous place mo boye pe ba réputation pe abiso ba congolais ndenge mo masonité musu pe ki na ndenga bien analyse ni no sala par rapport à deuxième concert ya Fali na Londres pour connaître place naissance à Kombe banda est-ce que ça pour nous défier le sous deuxième combat bangi ba danger te ngai pona ngai dai penda Fali so Holanda ifaina ko lukamo bo moto momuke kuka moto bomina moto momuke parce que et mon account dit comme quoi moi défi obetaki na Paris loko obetaki na oke sous Londres magaza na ngo bulo no Fali suko nenga betaki bongo o akoko sala pena mutu akoko sangisa bango isusu bovandi pena siko bosola pena ndetsa na Londres na bovandi pena bosola mwenda betaki ana Paris bato basela des zones bakanyana bakande kuna ba congolais ozo comprendre ba man banini nyonso bafutana na ibite so ozala le temps suna relation bien pas Fali parce que tike bakona mutu bakangaki biso babetaki biso pona Fali tovandaki kuna garde à vie pona Fali etiki bakona mutu comprendre nde babima bakoko pe ko benga bandeko o pe bakangaki wana na ba ndeko nso pe bakangaki te bavandi kaka eza ngo trop tard te eko kitsa pe mitema bato bana Londres kuna kino lobiso efala nga beta
quand même asalaki quelque chose après concert na ozomona parce que nengo kenango e kenango ka ndenge kindakia donc après concert yo mona yo moté que communauté na biso comme divisé un peu eza nango ti le diviser kaka ya diviser parce que o balingi concert za ni soupe balingi concert za ate ozomona e bele ba kota ina kata concert na bango pe on ba sai des autres libanda kongola compliqué na kata ya nini ya salwana o ba sai des autres libanda bazai pe na kata kuna vous comprenez ba ça des autres me bana ba bien na poche to monika kino ai simbi ba on se ba kota ozomona kongola za compliqué il fallait penda fali sokaza a Hollanda biso ami ko vanda ba mi ko sola parce que ça on va ko défier donc kuna so défier parce que comment on desko ibanda kuna wabe yango soki terrain rouge soki terrain so rouge ou zone rouge plutôt wabe yango zone rouge c'est que ça non ka chaud ça za ngo ka chaud ilo mo hotel yi ko vanda ko sola lelo yo anaton journaliste analyste ba peur nezani ba père eza que non na Paris tant surtout mon ba mortel on risque pe lobi kuna à Londres pour ki betan so mutakufaki tant so ba congolais ba ngona ba bomani koto na Paris nzamba batela quand même to gite mutakufaki to ga ite mutazokaki mais Londres kuna za show to ga Londres zone ya show place makambo e banda na ibike ba seri moko bwe ba mise ba bundaka kuna ba seri ba maison mère itumba penda ba nzoto to mona ba image kuna ne ba olo ba keno kuna za soki zone rouge to ebite le kakuna o eza o senge faika fali no ameka ko vandisa bande ko penda vanda isusu maga beta ene conseil za ko mikitisa esa na ngolo te ko mikitele ki na onyoso yango eske logo epesa ba kombata kandeza yango wana comprendre ole fali ta usunne nga beta ki bongo amonzi abimi danger fa banda ko benga soutien lokola keno na beta ki le ka ki bien te lokola ya Londres zo ya na ba na ovanda ba na Paris to solo la après tant on comme à Londres na vani pe na combattre à Londres to solo le mais ezalaka pasi soki ezaki ba osala ngoka po akebetaka na nkoko ezalaka pasi nde to bana là na pesi mbote pa edilumbu tozo talokaka tozo mona te mais tozo talokaka pesi mbote bongo pa Django Frank Muzingo Mongulu na pesi mbote nanga bongo pa Ken Mosengo Mercedes 2020 depuis 001 abongo bali mo za mbinga niveau mbinga ne ko kana mbongo na te 10 na zongela bongo na loba. Est-ce que lelo ndeto zomone la fali nenga betaka ba concerné est-ce que yango wana ndapesa ki public oya ki na Bercy te biso to ndaki yango penda fala beti nenga beta te nenga beta Côte d'Ivoire nenga beta Cameroun so talika altitude na ka nenga za na podium donc zaki chronométré te parce que zaki na 3 heures d'état luka sala moko ya non babi mawa babi mawa ma bomba ngote ma to sa ndeni soki ko bimi muto mo ya kelomeza uzamba problème falini commune ka wona ide yake no onga ki muto obeta conseil esprit nzeza libanda nzeza hier parce que beti conseil nda beta te no baka obeti conseil kwa ndio baka abeti kana mtu makasi na yemo ko pena na pression les aki parce que na limite pression azwa ki na quelque temps na kamba moko esprit ngeza normal comprendre na mito ayibi keno abande kuna msu bakangi abande kuna msu na yite ya mito ni bazo tumba kuna libanda conscience ne yaina oninte zai ya leste mais ko senga ikaka beta yango na beta ima zai penda leste comprendre wado o macho moto so hotel image pa ya leste papa ba conseil beta ka 4000 côté lo ba même makasi mais à la tête manteau ya 15000 mais na communauté ndetse et solo mité mais 4000 blouson moi lui Vital Lata et solo la plus que 15 000 à l'attaque. Nelo quoi on a un peu, vous avez une analyse nini sur ça. Analyse là qui a une liste à comment de haut ça mikena. Par rapport à Mikete, par rapport à la communauté na besoin d'être vivre là. Dolinga sap. Azala qui vraiment na page là. Té a une page. Na communauté on est l'obamete. Mais alors que 4000 mois bêta qui a Louis Vuitton et l'obama est plus que 15 000. Oui point l'obamité. L'obama parce que toi il est en show. Toi en show na bakanda na bo vérifier makamsute loka ba ina posa ka ndula na beta ba tay biloko ala tite comprendre so ndula na beta dans le calme des autres ya laité lo ezakite ba nga ba vérifier ba na liko ne tina se comprendre après on a linga ko ba débat bilamba débat na sendenga la taki comprendre ko derrière to na show déjà ki na bakanda déjà ba ina bakanda misu ba beta misu ba koti ba plante longwaki donc moi ki no ba sai ko banaliser ngo mais la tay biloko cher kando lo biana
mais le quoi bat baïde ana espèce avec le colon en l'air à l'air misu avec espèce ga kota na ndule amuna na ndule ngo eleka misu kuna na bana kanda bazo ya misu batu subi libanda misu no to ali libanda ndesi ngana bai mwa kota te na lui bende espace wa kota na kota na suka libanda taba lumbe misu yake na to suka libanda game to batena gatsa ba carte to bima isute ti esenga to zonga ozonga donc c'est ça mais on peine à forme so ba balobela yangote parce que déjà attention à la likolo mutunyo mbatu ya nauta mena kana te tandis azaki as comme on a ka préparation concert na azaki concert mo bena préparer qui on penda spectacle quand non début quand non comme on a des fonds ba ça qui déjà il y a quelque chose ce moral ba tu azaki sou bien engeke musika so remarquer to mo que moto ya concert ngo ebomani abeti concert ko abeta kite ningi ala ba wera abeti double zenith bo mozi asko ba CD bo mozi asko ba image vous comprenez moi que moto nga boma parce que il y a le mot ya défi comprendre yanga comprendre on a sens wana et message à Souka na fali message à Souka na ba combattant batala yo ce bolanda émission bien évidemment message à Souka eza pour mkola lelo quoi pour mkola lelo par rapport à yandule na Londres et par rapport ya yepe mo à l'artiste bon ndula Londres wana otokolo bakana di cap aigle to souhaiter que ndule ka bien il est bien oui déjà ce qu'à le belo moko so a décidé on est né à Paris tout a ga ndengele ka mais avant da solo asola va combattre à Paris nenga solo et puis na quelques combattants à Paris asola puis na quelques combattants peut bazar d'accord par rapport à idée parce que conseil nous soit nous obéter ça humanitaire azala partir bon azolongola on a tinda au niveau à Beni kuna na ba fondation na yamsusu ndenga zana mwana siko ameka moko fandisa pe bandeko oyo baza pour conseil betama o bazaba combattant ba me gotalisa pe bandeko baza contre vision peut-être en France et Simba quitté peut-être en Londres koko Simba ba combattant ba Londres ba ko comprendre quand même idée vous comprenez parce que en France na wa Londres tant sous peu bazaba idée monter pour ba na maka moza ba kuna na Londres vous comprenez diso peut-être en awa et Simba qui était peut-être à Londres temps sous il est bien et l'homme sous notre oloba combat au bande on soit combattre ba sala c'est un combat mo est noble et noble ba congolais va souffrir trop comprendre congolais va souffrir trop surtout tous sous charge un peu un musicien ba musicien peut va souffrir trop parce que ça moi tamula ata ba 10 ans CDT camarade ba oliande fait ko tika bango moi ouverture wala bazonga beta combattre ba bunda combat moko oyo biso nyoso to a posa bi Congo za bien mais ba pesa ka biso quand même biso mtolanda ba mo pe na commenter ba kino a minito na mbezo kende comprendre que mo pesi so pe idée moko boye comprendre bole que ezate ka kino po musicien to so ko beta kombe bandi mais tango musique ebeta te to ka ba mote mais ba politicien ba kolonga kambu ba ya ka ba mboka oyo tout le monde a ta place mon côté ou à ta politicien moi azui lumbelu bon ça la conférence de presse en France à Londres et dans ça il m'a fatigué tout à Sali en France à Sénégal Belgique à Sénégal à Sali aux hommes bateau autant super gros ça mais lumbelu mais en bangwana ba sentir pena que bateau peut ba mobiliser ba CPLT na pouvoir na yo mais à ça il ba concert à ça il ba meeting awa Sali ba plein ba salle c'est pas musicien quand on a rôle ba ka moi mais ba combattant tous ensemble biso nyo tona pour ça Congo ane bon pour tona pour ça ozonga mboka musalo zaki toko na Congo ya sima micro ba ko sorte musalo tona pour ça Congo bon biso nyo tozonga kuna to esala kuna c'est ça. Nous touchons comme ça vers la fin Tediso zana batumo ko vandisa déjà bato ba soutenir moi boulot na yo bato ba za musika batala ko public etala rayo soko remercier bango. Et après to chiter la biso en mode vous ouais na o pesa ka merci à nous surtout la commentaire on peut en privé pour nous pesa la conseil mais abondé aux États-Unis Francis Mateta Jocelyn Anderson Anani Kodia ya bino ngwana 10 fois puissance Michel Mikokola amasa ngai Ilrich Makenda à Paris Maître Omeyo Bandobola, félicitations. Présent Bombokawe.
Marita parti. Ils sont ensemble. Là, on a encore le bagage. De voilà, on a biso. Ils ont juste tout solo par rapport à ma cambouya. Biso na biso ba Congolais. Ce que l'autre ils allaient, ba numéro ils angwana. Beaucoup milara au lieu de refinga. Topé ça rende ba idée, to partager. Tant si on le cala TVT pour loba. Mais là on a le cala so pesi idée moko boy. Na wolo bango. Na wepo pesa mo et sungi pe ba Congolais, sungi pe bande mususu au lieu de refinga. C'est ça on a wolo baka ya mwana quoi. C'est ça. Merci Bongo, T10, on a besoin T10, tout touchant vraiment vers la fin. Et moi, je tiens comme ça à saluer Doudou Kalima, si tu peux sur Bambo te place aux arts. Et Magui Kilolo, bienvenue à Paris. Et la Pessi Bongo, les Sumbote, Obi Mata de Freddy Lumbo, pour ça, l'aura moi bien. Et la Pessi Dada Moussousou, Mbote, à trop, ça Zolanda Bisso. Et Tolobi Bongo, au prochain numéro. Bye bye. Arnold Nfouma.